Samedi le 10 décembre 2022, mariage coutumier ya Karine Mokonzi la baronne. Invitation eza même posté na ba site ya Facebook. Adresse ezali wana, makambo tu eza wana, information eza wana. Mariage wana ekozala pas comme les autres. Batu oyo bakozala libanda bakoleke bele koleka ba oyo bazana kati. Mbote ba papa, ba mama, bandeko. Mbote barando na barandonete. Mbote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te. Mbote ba jeune garçon na ba jeune fille. Mbote bana mike na ba bébé. Mbote ba Sainte Anoirite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Bandeko babolingo. Mariage ya Karine Mokonzi bel et bien. Mariage coutumier et kozala le 10 décembre 2022. Pona nini nalobi batu bakozala moke na kati batu ebele libanda pamba te bazozo ata baza invité te bakoya na invitation. Bokanisa te bakozala libanda basali groupe, non. Boko sentir ba voiture moso ezoleka wana ezobeta le retour. Boko mona batu moko bazoleka na makolo a sauter arabis, a sauter arab ya taxi, a sauter gara métro, pe akei asali ba le retour. Donc batu babando leka, voire même avant fête banda. Pour mariage ekobanda na 21h pi. Mais batu bakoleka kobanda 8h ya tongo, voire même 5h, pourquoi pas. Ke lobi nango na tongo, bako continuer koleka, voire même 48h. Liboso sali wana, bazozo na ba téléspectateur pe, po bato bakoleke bele wana, mingi bazana bango bazozo te. Bazakaka na curiosité, bamona bisika, icône, mama YouTube, akobala. Tango na lobi ke bato bakoleka muke, bazozo muke. Tango na lobi bato bakoleke bele, donc bazozo muke. Bato bakoleka wana ebele, ba téléspectateur. Balingi bamona nde bisika Karine Mokonzi la baronne akobala. Bamisusu bakolinga bamona la baronne na misu tango bakoya. Bamisusu bakolinga bamona ba invité obaye bana membre. Bato mususu pe balekaka b'influenceuse to b'influent ya réseaux sociaux. Donc bato bakosala wana eza normal ndenge bomonaka festival di Cannes. Nakanisa na festival à Cannes, ba o bakotaka na kati bazalaka toujours moke par rapport ya ba oyo batondisi mboka bato Cannes na libanda kote kuna. Eloko bien ba commerçant basepelaka bateka ya trop. Ndenge moko na mariage ya Karine Mokonzi na chaussée na veni wana ba bar oya pene. En tout cas, ekozwa client bele. Na ba bar ya mindele ekozwa client ya bato mwindu ebele. Bako comprendre te samedi à lelo. Bonne année c'est bandi, Noël c'est bandi,
to ndenge nini po toyebi Congolais bango penza feti na bango ezalaka kaka décembre na Noël ntango batiaka sapin bamisusu kutu bayebi te ntina batielaka sapin mais feti na bango ezalaka na bonne année le 31 na le 1er wana penza ozomona bonne année mais le 10 feti ya nani donc na bamintele bao bana babar na bao bavandaka na chaussée na balabala wana bakomona changement nano bamona te na balabala na bango alors bakocomprendre mbila mpe boyebi mosala na ye no mbila ntango amoni ke aleki na balabala wana bato mutu moko aleki wana soki combien de fois mbila mpe fo abeta tour ntango akomona moto yango aza ye moko te bato 10 bazobeta tour kaka kote kuna mbila alobi oyo ekomi oserie botinda mpe ya civile batala likambo nini ezoleka donc bel et bien le 10 décembre 2022 événement ezali mariage coutumier ya Karine Mokonzi événement ezali balabala wana ekosala makambo ya sika événement ezali bafanatique na la Chine bakozala ebele libanda bazozo moke namonaki bato mosusu bazotungisama adresse ebombama adresse bapiblie yango babombi te na porte sécurité kozala makasi à part sécurité oyo ekozala makasi na porte ndenge nalobi bato bandotambola libanda mingi baza batelespectateur na bachinois mokende baza bazozo place wana bocomprendre no elakisi ata basécurité bakangi miso na libanda bao bandoserekile wana eza bachinois donc bachinois ntango bazoserekile na balabala egali mpe sécurité bongo yo zozo na lokolo no kilo likambo nini mpenza okosalako mpo soki ogangi kaka obimisi gros mot kaka na balabala ntango okari na koleka mbala moko bon nakoloba te mpo nga mpe nayebi te ndenge koleka me eloko nayebi le 10 décembre 2022 ya Yuda plaira miso mavondo miso ekobima mama kimpi turu akoluka mandona akate manzoloko raisa mpungu turu akobongisa mpungu na ye ya bazombo afula bien asomba makazu asalela mpungu na ye pingila pengwe mwana suka sa vimpi turu yo akobondela ya Yuda apesa esoki eloko nini wana batiaka na motu mpo oyo atia na motu heureusement mikolo atie chapeau mpe a partir ya libala ya la baronne fleur oyo la baronne akosimba na maboko akobwaka motu akoyamba ngo benda ata lititi moko opesa pingila mpo ye ata kolinga pamba na nzela balingaki te adenda atia maquillage alongola maquillage alata talon akweya batombola ye na mwana mobali moko mpo akweyaki yakanisi balingi lito ezolanda bakipa ye te atambola na siangi bana na nzela na malili makasi alatisa bango bilamba malili te mwana mobali moko atelema na voiture amema bango atuni ye ozokende na adresse na bana malili ya boye akenda kodepose ye atikala koloba nde likambo mosusu te libabe eza na pingila memi kolinga balingaki te ye moko alobango oyo akolinga eturo azosenga mpe mbongo mbongo ya nini mbongo ya bajoue ok wana probleme eza te
Bandeko, bel et bien, le 22 décembre, Karine Mouk, non, le 22 Teboli Bisanga. Sozero Babakamba Bazozoyo, Lokola Bango, Tena Kipe Bangote. Les 10, Zomi, moi, il y a tout comme balé. Année, Tokuna Tokomi balé. Vous comprenez, non? Les 10, 12 mois. Les 10, ezali Toko. 12 mois, eza Tokuna mi balé. Na Tokuna mi balé. Te. Tokuna mi balé. 2022, Tokuna Tokomi balé. Ezo sonne bien, ezo sonne ga Toko. Toko na mibale, Toko na mibale. Bongo sikoyo, oyo date ya mariage ya Karine Mokonzi la Baronne, na linga les autres sonné, na Toko 10, Toko na mibale 12, 22, Toko na mibale. Yo sikoyo meka, tala na no datango, yaba Toko. Est-ce que place wana? Boyoki mwambe rien. Oh, atabana ko cha bilamba. Oh, ke bilambe ko mi mutu. Glagati. Arine Mokonzi na sepeli nzamba salime evolution. Ona nabino bela yamba to tenzembe zaka kakinyo. Samba batela mwana wana akola nesengwe. Karine Mokonzi oya lesa mide yane. Ayolele sanako ya rieta. Yo lele ayolele Karine Mokonzi mesi na yo ayolele Karine Mokonzi ya yo merci mama ayolele Sambe ya pambola mwana yako la nesengo mama ayolele merci voilà c'est vraiment évolution ona nabino bela yamba to tenzembe zaka kakinyo samba batela mwana wana akola nesengwe Karine Mokonzi oya lesa mide yane ayolele sanako ya rieta yo lele ayolele Karine Mokonzi mesi na yo ayolele Karine Mokonzi ya yo merci mama ayolele Sambe ya pambola mwana yako la nesengo mama ayolele merci voilà c'est vraiment oh, atabana ko cha bilamba. Oh, ke bilambe ko mi mutu. Glagati. Karine Mokonzi na sepeli nzamba salime evolution. Ona nabino bela yamba to tenzembe zaka kakinyo. Samba batela mwana wana akola nesengwe. Karine Mokonzi oya lesa mide yane. Ayolele sanako ya rieta. Yo lele ayolele Karine Mokonzi mesi na yo ayolele Karine Mokonzi ya yo merci mama ayolele Sambe ya pambola mwana yako la nesengo mama ayolele merci voilà c'est vraiment évolution ona nabino bela yamba to tenzembe zaka kakinyo samba batela mwana wana akola nesengwe Karine Mokonzi oya lesa mide yane ayolele sanako ya rieta yo lele ayolele Karine Mokonzi mesi na yo ayolele Karine Mokonzi ya yo merci mama ayolele Sambe ya pambola mwana yako la nesengo mama ayolele merci voilà c'est vraiment kaye balala ya. Poto laki na karashika neka na Cassandra. Scorio za nani? Kaye balala ya. Poto laki na karashika neka na Cassandra. Scorio za nani? Kaye balala ya. Poto laki na karashika neka na Cassandra. Scorio za nani? Kaye balala ya. Poto laki na karashika neka na Cassandra. Scorio za nani? Kaye balala ya. Poto laki na karashika neka na Cassandra. Scorio za nani?
Boss ozalaki na Karashika Neka na Cassandra. Scorpio za nani? Atumuso na TikTok ya ke papier te pa je peux pas sur la main. Auto sokola na kikoso na biso. Bala ba ya obwana TikTok. Bino batunza ba femme holy bino. Puis bino ba papa o bokuti déjà la bemba ba ben on la salle de bain aussi sur côté ba mon la chambre et tout ça. Biso aussi ba chanson. Biso aussi so sokwa na kikoso boye. Oye makolo no na libanga mone no kulula. Okululi makolo na libanga papa panga ebo silisi nzambe allez o kale sona nga na uto ni kama donc na ebo na passer no makolo na nga silisi la fille ba ili mama osala ai na nini kale sona nga allez awa na kena ina sa biamba. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba, Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on va abonner fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, la Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ramon Lazana, chaîne de ça qui topo, il y a pas de JP Kiama, ta et boss des boss, il y a ni à danger. Donc on va s'entendre au Lazaki. Ya boss na biso JP Kiama, nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Na pesi d'abord bonjour, te ba mbote belé na mon boss JP Kiama, on a koza ngisaote. Donc na ko lekate sana na pesa mon boss JP Kiama, boss des boss. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba, Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on va abonner fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, la Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ramon Lazana, chaîne de ça qui topo, il y a pas de JP Kiama, ta et boss des boss, il y a ni à danger. Donc on va s'entendre au Lazaki. Ya boss na biso JP Kiama, nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Na pesi d'abord bonjour, te ba mbote belé na mon boss JP Kiama, on a koza ngisaote. Donc na ko lekate sana na pesa mon boss JP Kiama, boss des boss. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on va abonner fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, la Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ramon Lazana, chaîne de ça qui topo, il y a pas de JP Kiama, ta et boss des boss, il y a ni à danger. Donc on va s'entendre au Lazaki. Ya boss na biso JP Kiama, nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Na pesi d'abord bonjour, te ba mbote belé na mon boss JP Kiama, on a koza ngisaote. Donc na ko lekate sana na pesa mon boss JP Kiama, boss des boss.